nga na contribuer na ba succès ya bato tout na contribuer na succès ya belle vie naza pusa nango te non question wana nazali mpenza na ntina te ya korépondre yo mpo ngata na osala yango na notala te retour nango ese ngata na notala yango na noyebake un jour te moi je pense que eza lisese moko d'ailleurs dernier film yanga na tourné pas sila azoyebisa ntsakala abi ya Johnny en tout cas moi mobali oyo asali trop na biza mambo bon ouais sila azoyebisa ntsakala abi ya Johnny en tout cas ye tokobanda ozanga kobengaki na bafilme te Poutine ya écriture nayebi te soki bazalaka to bazalaka te Poutine écriture nayebi te yebi Poutine écriture Poutine écriture nayebi ete nayoka te nayoka nanga te so nayoka nayebi so vérité deko nayoka te eza mutu babengaki Poutine écriture nani mère abenga parce que nga na yebi que babenganga nakenda te pona mama Mondero motema mabena oyo zi na Belle Vie eza nini lobe longi na oyo eza na Belle Vie TV te émission yo sali pas lekechu lokola Silas atindi yo pas certifié yo boyaka toujours na des chaînes na bino na bandoki ya Nuska ou bien kuna na Congo liziba ya bandoki faut ba kende kuna ba certifié yo mais abo wa motema mabe makasi boza vraiment vrai mitema mabe ya mode yo eloko ebomi carrière na yo eloko ebomi carrière no eza bosoto et a bosoto eza nde mona Maxi Bondowe eloko ebomi e Maxi ngakuta to ebembe kufi oke na morgue osambele invoquer bato balamuki nga na kondima ko ser en Christ ata mokolo moko Maxi mpo ndeti Maxi oyo mwana lokola Karine Yamado aza leke pa na yo artiste na scène à sa personnage muta komi film artiste soko azaki pena vrai muta maboke okoki koya ko porter Yamado correction te okoki koya ko tirer na TVT po ba komi film ba pe soki gag ya ye kaka ba pese caché na ye a tourner kanga liputa na tolo wuta ko sokola banoni ka bakona libanga yo sala ndungu badia Maxi Bondoloe, au salon Ndungu Badia. La Belle Vie, quand il a patron, la Poutine de l'écriture, Madame Moto na succès. Ozana problème na ye, ozana problème na Pitulboul. Ne bana ko bana impère au tumboli ba mama, au tumboli Mobutu. Au tumboli Belle Vie kandi, au tumboli Pitbull de Belle Vie. Nga naza race américaine naza et n'importe quel mboate nga na mboa mo po mona nga fosa na ba Chicago ba ville ba Charlotte oza na New York po mona race nga do so naza na Kinshasa c'est que na ndako mukonzi ya ministre na n'importe quel mboate na mboa mo très spécial là oui naza mboa Belle Vie mais naza n'importe quel mboate naza race américaine Pitbull ya modé soko yoka sango na Pitbull lelo Pitbull ndako wayo pour toucher le go nanga. Modero. Yo moko vino eza désordre loko la veni bokasa. Ko banda nango na wenze ya zikidati ko koma nango na zando munene côté roi kadinge zo suka. Vino moko eza désordre mama bana na yo abotela bana moi so banda na vie. Parce que moi je te connais bien, je connais tes sœurs. Je connais ta famille, je vis ta maman en vie. Quand elle était encore en vie, paix à son âme. Je connais ta famille, je connais tes sœurs. Et alors quoi, si là, c'était un cola, c'est moi, comme moi, j'y peux, comme bien, comme j'aurais ta Coca-Cola.
Na âge na 56 ans, akoki jamais connaître so ba Jeep wana. Mais bilok bilamba que nous sommes na Primark. Est-ce que na Primark elle lamba moi na 18 ans? Boko menanga na commentaire. Ba me songi o ba accompagner nga na kisongi boko menanga na Primark soki bilamba soki na âge ni. Pour mon niveau vieux Silas que nous sommes bilamba na Primark. Yo modero totokani. Yebisa biso. Soki gérant za mabe. Gesho pa za mabe. Oyeba ke ti gesho so ba problème na makambo soki ya commune kuna soki ya jeunesse soki nini. Oyeba ke yo zala na kati. Oyeba ko za na kati. Heureusement que gesho za mwana bima. Mwana apôtre bolia inzola na mama de del. Ba pema na kimia. Nzamba sungane bakanga gesho makambo esila. Na ba presse lomba ba kota na nzela bakanga presse lomba na likambo yebili mutu na makolote likola motema beno ya modema beni ni te oyo sali na théâtre olo bakelelo scénario koma ya koteri ya mode place nini o Belver ko placer yo est-ce que ba ko chope parent responsable na théâtre pour incarner rôle peke bien pour mutu akomi film ne jamais ko ya film na kata buzoba aza buzoba kota na film ka pa sepelisa yote pour sepelisa yote osali buzoba mingi mutema mabe na yo lo bakeyebi Poutine de l'écriture te eza le seul combo o eningisaka mutu a Silas o ezangisaka mutu a Silas moya ko lala yo préféré o ya ko tirer mais voilà ça combien besoin ça mutema mabe est-ce que moi na mobali wala soki ya diwani etali belvi na nini soki ya diwana beli pe mutu osungia za ta kufi bino ba besoin ça na mbongo est-ce que faka asunga ya ndimwa soki wani yango na nini Pourtant, on va là la kate. Azoko koma scénario modéro simbela kabiki. Na tunu ozana Silas okumi si. Ozo tourner pas Silas. Ce qui paye mto ba simbi so scénario mikolo na yebi pété. Omoni kuna na SB. Kuna pas via Silas. Et pas ya Silas ou comme collègue nanga. Kuna tuna ya lule ya ko expliquer souffrance pe minyololo. Ndimana nuke bando rochelo mu no songe kotela ngala bakho oyabiet ya mode rectificatif o contribuer à talitanga ya mutokite na carrière belle vie yaka na ba preuve internet TV et sa radio té na TV où les paroles s'envolent les vidéos ça reste. Une vidéo reste. Pour que musique te kande na lobby, na na contrôle la sur cette fois-ci pour na kitinga mo sur le terrain. Et voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure bokozwa, analyse to réponse on a ko répondre modéro totokani. Bonsoir, bonjour, na ba famille Libota nyonso ya monde entier. Meilleur vœu aussi à notre maman Poutine de l'écriture, le capi de l'écriture. Moi na moke na mon tete na ye Belvi Kandi la patron na moi si a mwindu na chance ebele boye na monate à part Belvi Kandi. Ah, basé belé na théâtre. Bino so bondoke na bino kingakati. Bondoke za bino mbongo pas ex première dame. Vraiment oh, Bambote, ma meilleure vœu belé na ma maman chérie, ma mère adoptive, maman Edith Niande de mon cœur. Je t'aime gros comme ça. Où mais la maman, depuis Hollande, depuis Bambote belé, ma meilleure vœu aussi à mon mari, mon époux, Dodé Mavumisa Jean Pedro Motonanzambe, depuis Amsterdam, Bambote belé, meilleure vœu na vienanga Antocha numéro, vienanga numéro, Antocha numéro. Ya kati umela mon vie na ngwende na yo bambote belé na ba nyonso bolinganga mingi nga pe na linga bino mingi makasi penza na ba abonné to batu nyonso ya famille Libota bolinganga Jemima Mavungu de mon cœur ma petite sœur chérie ya kati umela ndetu na film bandeko bino bolobaka ke bino boliko lukela belle vie makambu na tindi bino ngamo na pesi bino permission. Ma famille Libota. Moi, ma famille Libota, oh, on dirait biso to ba satana to na maseke na mukila. On dirait po ba ndo finga madame Bellevie za biso ba to banda ko lukasila na makampo ba finga madame Bellevie. Or biso to ya kaka ko défendre ba valeur pe ko talisa batu ke ba bata lokuta.
lolenge oyo nga na ye na pokwa ya lelo liboso ya baetando ike na bino na kati ya bandako na bino na koti sa kobeta kokoko ofini kaka YouTube Congo Victoria eza mobimba wana na kati ya bandako na bino makambu oyo na ye koloba to réponse oyo na ye korépondre Monsieur Modero Totokani avant bando juge nga so tali nga osepeli te mingi na makambo na lobby oyo yebisanga ya mode a tourné pa na biso te avant yo kosambisanga nde boyoka kosambisa ko na cour de cassation po eza na bafamille libota mo boye na comprendre na bino to nde boza bafamille libota révolté nde bakuku balati bapoya ya famille libota avant oya ko juge nga na tindi bino na Congo liziba ya lekechu ok, otale émission Modero na Asia Modero na libandi na ye na libumune ya munene. Na mwana na soki Suzette, soki Florette, a kola. A pied ba koko, makambo Modero a fait na kiti a oloba. Comme ça, avant ya obenga Pitbull. Ok, otali na émission na kuna so otali ngoyo ki kanda pwani Pitbull a lobi boy. Ya Modéro, Nazali Pitbull, je me présente devant toi. Peut-être que tu ne me connais pas. Tu me connais, mais tu peux faire semblant parce que tu connais Poutine de l'écriture. Tu connais fourmi. Tu connais comment le côté. Na comment le côté, mais ce que yé na rando na ko lia yo. Ba ko yé bisayo. Moi si na yo blandine mafuta ne na panda e mutu. Nena yela na sasa na silisa gaz akanga na chaîne. Ok otali après yo jigenga. Bandeko totika mutema mabe. Na moni moi sola malgré na solisake te mais du moins alobi moi makamoro bo azaki au milieu du village c'est quand même un peu bien malgré na solisake te. Alobi ke ba comédien botika ko sa ba mikala ya bandeko mne ba comédien bobomi théâtre émission wana je côté ça qui live na TikTok c'était avant-hier et aujourd'hui à ma grande surprise je vois mukolo lokola Modero ne bela libandi lokola plein ya vieux anjili c'est honteux hein pesa mawa makasi nazo yeba te. Tango bokendaka sata Babylona. Oh bokata na mukuse SB. Satan Babylona. Tango bokomaka na sata Babylona. Banzala pe ba pasi o bozaka nango. Pour un petit rien. Pendant 10 minutes ndeti Modero. Avana simba makamba lobby. Ndeti Modero. Koya na ona sata Babylone pas vieux Silas. Je vois que eloko malonga ba pesio ezate peut-être tam sous na écriture no archaïque na ebite kuna zo comme hiéroglyphe écriture romain to chinoise oyo zo koma kuna et pas vieux Silas oyo epesi yo mampala loko yo mabiloko ngala ebike biloko oliande pesa ko mampala mais nazo kamwa na moni yo tina mamba théâtre zi mampala c'est quoi mobali mo malamu te. Monsieur Modero. Ah, maman, c'est voilé ma face exacte. Moi, je pas de relations intimes, to privé, na mutumoko ya maboke songolo. Osa même moral na belle vie quand il a patron la Poutine de l'écriture, Madame Moto na succès. Osa na problème na ye, osa na problème na Pitbull. Ne banda ko bana impère o tumboli ba mama, o tumboli Mobutu. O tumboli Belleville kandi, o tumboli Pitbull de Belleville. Nga na za race américaine, na za n'importe quel mboate. Nga na mboa mo po mona nga fosa na ba Chicago, ba ville ba Charlotte, oza na New York, po mona race na nga. So na za na Kinshasa, c'est que na ndako ya mukonzi ya ministre. Na n'importe quel mboate. Na mboa mo très spécial là. Oui, na za mboa ya Belleville, mais na za n'importe quel mboate. Na za race américaine, Pitbull ya modé. So ko ka sango na Pitbull. Lelo Pitbull ndako wayo pour toucher le go nanga. Modero. Yo moko vino esa désordre le ko la veni bokassa.
kobanda nango na wenze ya zikidati kokoma nango na zando munene côté roi kandinga ezosuka vino moko eza désordre mama bana na yo abotela bana moi so banda na vie parce que moi je te connais bien, je connais tes sœurs, je connais ta famille, je vis ta maman en vie quand elle était encore en vie, paix à son âme. Je connais ta famille, je connais tes sœurs. Mama bana na yo moi sino ya bolenge eza souli ya te eza soki mwana ozi mikolo wana ona monaki yo na ekota pomme verte mukolo tokundaki camarade na biso akufaki akweyaki na oasis na piscine tant tovandaki pa na deje kimanga yo pe vandi na mwasi na yo nzoto mike wana oyo boyela sulia ya mode vino ya des autres makasi yo est-ce que yo tu peux porter une personne au sala une leçon morale tu n'es pas digne motema mabe yango nanu eza ya nini nazwi ka ya Thompson na bino akufi ka pene ya Thompson na bino oyo akufi vous croyez que mutu loko ya Mobutu abando lia na lutu ya or fourchette ya or la mort l'a frappé akufa kundama azana Maroc libanda Congo oyo ando benga Zaire o Congo lo Mobutu aloba Zaire eza lopango ya tata nanga Yamode, est-ce que Yandi Wani maladie a belle que linga obo mais belle vie comment pèse à tout maladie a comme chinois ont créé baba nini ba virus yem sanga maladie ebomi Yandi Wani mais vim ta pèse ki yango na munoko na bino na incrédulité na bino na mutema mabe na bino bino mo boloba ke Belleville sa mbongo te ane loko te ba vantari ya pamba caché nini ya malonga pesa kabato lelo ya mode yo lingo ya koyebisa biso ke Belleville de faka sauver vie ya Yandi Wani si peut-être Yandi Wani na bande ko souffrir peut-être la pese exemple na peut-être na cancer ya prostate et c'est incurable supposons que madame Belleville a secourir Yandi Wani nga kufate Belleville akoma tangidi bamfumbi Belleville akoma tangidi mafumbi na tuno ya mode Belleville akoma kunde bembeko maman Denise moi chika apesa bino belle sœur nanga national moi sa yaya tala nenga zo pesa ya ba concert kitoko na moni musée national en face à musée national kuna salle amphithéâtre kuna wow yo vino za des autres parce que au pesa no valeur na femme légitime na ote o tika bana na masina na robo douin yo vanda na lemba na flat oluka na age na o modero okoya koloba na Belleville loni oloba ke oyebi Poutine de l'écriture te na ba écriture no ya kala ya bato kala écriture ya kala ya scénario ya kala ya scénario kala mais na lobi n'est-ce pas vieux Silas mutati kala na maman Olive n'est-ce pas vieux Silas est-ce que Belleville ke na sukinga kati parce que na yoki yo na munoko no zoloba nini ke yo Yandi Wani alobi ba kendo ko bisa maman Olive asunga ye siko porte parole à maman Olive eza Belleville tes aviez Silas soki maman Olive akoti avion akei congé na ye akei soki makambu na ye kesa ba faire na ye mutu oyo ba memaka ye na kati ya sac à main lokola porte-monnaie to chaka ba carte bancaire ezaka Silas te mais Silas ndaza mieux placé ya abi commissaire bino information si c'est vrai boliaka bomelaka bozana confiance oyo le baba ndeko na bangolais confiance boza pa na confiance papa o motema mabomoni kindoki na bino lisanga na bino bosali ya ba comédien ya bandoki ya batu bayinda motema ba rata vie na tangi bino Gabriel Bolembo ndoki munene ozwi telesi ndoki munene yo bakisami na liste ya bata maseke mukila mwana bato asali bino nini boloba bongola munoko na mine bolela ba fufu na bopesa ba makangu na mine ba bizi butu moya bana mikie ba pédophile na ba mama mibimba ba ndoki bazoloka bana bato bazoloka na moi pe na butu bozoloka milingi ezobima boloba ke bondoke ne kinga kati ba opesa bino mbongo bino nyonso ndenge monta moko
soki bino bolia bambongo na bino na munoko ya mibali bozobe makango ya bana mike bolia mbongo esila bino na mupepe lokwa mininga cigarette mwana mumbata Belleville Kandi la patronne à madame la femme à son homme notre papa l'américain un américain perdu au Congo mobile la mwindu ya Kingo Mwambe asekaka mukie lokwa un vrai mobile akbomba mbongo nena songa liputa lelo toza na Belleville TV lelo toza na Candy Star lelo toza na ba maison ya wooding o ba luela ba voile soki ba nini bino ba bolinga ko korjenga mingi bo tielanga kuna na commentaire bato anglais mama nani Brigitte Kounfi bino bato anglais bino bato Royaume-Uni kuna tielanga ba benga ngoni wooding oh balouara ba voile lelo toza na ba salon de beauté lelo toza na restaurant na biso oyo eza na Kipwanza oyo bino bata Silas bozwaka bakasa kwa koloba Silas azata na ligable te kaka almet na cigarette na coin te na bougie yo lelo modero oyo kofungula munoko tata mukolo boye inconscient tu as détruit ta vie pendant likola basi. Premièrement, bino bomona on dirait Belleville TV et sa chaîne moko boye et sa chaîne ba mato matala tala bandumba nyonso bandumba nyonso ya théâtre ba koki retourner na nini te na Belleville TV te pona nini biso kuna soki mère a commis film boke retraite ndumba kolinga bongo wana azana calendrier mibala azana liste mibala poto ba continent ba pays nyonso ya Europe ba silisi eloko ezanga bango oyoko israélien moko boye azoya ko rejoindre na Kinshasa bosa basi ya soni nini yango asilaka te mutu nyonso aza na erreur nde na vie osala erreur otali obi te lelo mpe il faut natika natya mai na vinu nalanda mpe droiture likambo nyonso ezalaki ndumba ezalaka na age eza na age mosu otali bino obi te eza su age yanga na sa matalana te elo kwa Silas te ndenge akolata so mwa kamwa jipe akobina koma jorota kokakola te na age na 56 akoki jamais kolata so ba jipe wana pe biloko bilamba ke nosoma na Primark. Est-ce que na Primark elle lamba mwana 18 ans bokomela na commentaire ba me songi o ba accompagner nga na kisongi bokomela na Primark esuki bilamba esuki na age nini pour mon niveau vieux Silas akeno so bilamba na Primark yo modero totokani yebisa biso soki Gérard za mabe gesho pasa mabe oyeba ke ti gesho so ba problème na makambo soki ya commune kuna soki ya jeunesse soki nini oyeba ke yo zala na kati oyeba ko za na kati heureusement que gesho za mwana bima mwana apôtre bolia inzola na mama de del ba pema na kimia nzamba sungane bakanga gesho makambo esila na ba presse lomba ba kota na nzela bakanga presse lomba na likambo ya bile mutuna makolo te likola motema beno ya modema benini te oyo sali na théâtre olo bakelelo scénario koma ya koteri ya mode place nini o Belleville ko placer yo est-ce que ba ko chope parent responsable na théâtre pour incarner rôle peke bien pour muta komi film ne jamais ko ya film na kata buzoba aza buzoba kota na film ka pas sepelisa yo te pour sepelisa yo te osali buzoba mingi mutema mabe na yo lo bakeyebi Poutine de l'écriture te eza le seul combo oyo eningisaka mutu a Silas oyo ezangisaka mutu a Silas moya kolala oyo ezangisaka Silas pongi eza combo a Poutine na la patrona oh mona penake tendresse aya na TV la patrona nini ma bosse ma pese mo garantie oui asa la patrona déjà mutu so kabela mutu $100 kwa kabelo 1000 francs asa de la patrona. Bon, c'est pas facile à attendre un vendre pendant qu'il y a $100, ça que peut-être on a 10 000 balles. Peut-être que mouton on a payé $100. C'est quand j'ai ri comme tox. Pour mouton en tout cas on a $10 dit. On reçoit on a 10 000 balles. C'est qu'on a 100 000 na kabi $100. Ya modé. Émission oyo sali na Congo liziba pa le ketchou. Ngana maskaka te. Pour côté ba finga Belleville kuna batanga komba Belleville.
na masque te yo lokola yo kosala émission oyo sali soki Belleville aza na problème na yo nzamba pesa o raison mais soki Belleville aza na problème na yo te po SB Satan Babylona na yebi ba onde ba fonctionnera bana libebi bango po ba certifier au faut osala émission o tirer Belleville nde wana po na silasi okomi soko tirer na Belleville te c'est ko komi nante mwana mwasi mosusu ya ba paquet oyo o mi benga la reine est tout là afukama lelima ya misuti na gene afukama na muninga mwasi na eta zoluka libale pa Silas to zoluka ka tableau na théâtre nini pene jouer li nini lisanga na ebisaka bino tangu nyonso lisanga na bino o bino bosali contre Belleville ça na problème na bino mais soki Belleville ça na problème na bino te neti yo modéro vino moko na okoko tiango na ordre te vino moko okoko tiango na ordre te mutema mabe na yo préféré oya ko tirer Belleville ça combien Belleville ça mutema mabe est-ce que moi na mobali yo soki ya diwani etali Belleville na nini soki ya diwani na beli pe muto sungia sa ta kufi bino ba Belleville ça na mbongo est-ce que faka asunga ya ndi soki wani yango na nini potango Belleville la la kate azoko koma scénario modéro simbela kebiki na tuni ozana Silas okumisi ozo tourner pa Silas soki pe yo muto ba simbi so scénario mikolo na yebi pété omoni kuna na SB kuna pa via Silas et pas ya Silas ou comme collègue nanga kuna tuna ya lule ya ko expliquer souffrance pe minyololo ndimana nuke bando ko tshelo ngo ko sorge ko tshela ka le ba ko tshela ba ko sala moute oyebi ya mode rectificatif au contribuer à talitanga ya mutokite na carrière à Belleville il y a quand même preuve internet na TV et ça radio te na TV où les paroles s'envolent les vidéos ça reste les vidéos restent yelanga ba preuve il y a que contribuer na ni soki au lobby au contribuer na carrière avec Silas na carrière ya mwana libanais ou ya makangu mwana libanais o abala mwasi héritier Wata ex héritier Wata oye na mwana mobale musu ya mutu munene o agata vie o l'échec de la classe o azwa kombo catcher o ya États-Unis soko ye na kombo ya Irsil Pechanga lobi ke o contribuer na carrière Irsil o tia Irsil na ba film Nzonding je suis d'accord mais soko lobi ke contribuer na carrière Belleville ya mode oza lo kuta ata mwana bébé à l'époque a royé ce que ça le kuta au kosi makasi au kosi mout dans le bango très bien moutou o ya koki kolobake a contribué na carrière ya Belleville et ça deux personnes et ça papa Elombe Soukari maître Elombe Soukari deuxièmement ezali viennent nga major Zolozolo les amis du théâtre ce qui moutou le bike a booster Belleville sali que Belleville est là dans la carrière ngo à part Nzambe a petit Belleville paiement et ça deux personnes les restes bon que ne ko baluka na komi darling love la muka après une année la pongi mo ya une année dans la ko la mukande na ya ko revoir na tala na sala repêchage ce que c'est solo to ça le kuta ya modo ça le kuta penda oza le kuta ngana yeba iteke bataba nundu ba ça le kuta ngana yeba iteke ba mbana ba le kuta ngana yeba mbala le kuta te yango ndeni le kuta makasi boye yo contribuer na vie à Belleville contribuer na carrière artistique ya Belleville na nini na film nini na casting nini po ngana tika ko mona Belleville te et pas Diego Musique a tourné na yebite boyelanga ba film bo kate nga ba stray et pas Alpha Bokole na mona Belleville ko tourner te ngana lobaka bien na yebi Belleville na groupe Simba et puis na yebi makasi na Nzondi pour mazaki na Angola za makasi so ma CD na yebi Belleville depuis 1900 major Zolozolo abu opia ba no so batikali ba kabase le bo zinda na fleuve
bozinda na fleuve boke baluka kuna mutu na mutu aya ko se défendre na ndenge na ye aya ko loba na ndenge na ye bino nyonso bosangeli mutu moko motema mabe yango bino bolobaka ya Belleville motema mabe yango eza ya ndenge nini asala pe bino nini nga na comprendre eza étoile makambo bino bowana ngo ya mabe mama étoile alongwa Kinshasa akenda kovanda na Angola mobali na kufi atike na bana mama étoile abundi abo benga kete na batena filme lelo Belleville mama Belleville akomi ko benga mama étoile o tourner pa na biso na Belle Art production ndebi no so boki gu lelo ko benga mama étoile Yolande mama pasa boki posa ko benga étoile lelo na théâtre pour a tourner la Belleville TV mama étoile na vana lona kuna o ba no téléphone a benga nan pe yo papa bidi omoni yo na biloba loba na émission no sala pa leader a misi yo papa bidi bo sala ka buzoba na bino moins belle vie bo sala ka penda buzoba na bino moins belle vie nazo loba ngo penda loba ya mwasi anima kwa kala que j'ai sali en passant wallahi billahi ki motema na ba tata mi na ba mama mi ba ndoki na ba ndumba nyonso ya théâtre belle vie mutaboma ba vie na bino te to bo wana ça n'importe quoi baninga na yebisa bino déjà moni mwana mwasi asala kindumba na mesure za na temps olobi te na osala ngo pona 5 ans tant le 5 ans ekoka il faut na ba projet pe ba ambition pona tika na koma na makambo susu kindumba ezaka na âge ezaka na âge modero motema mabe na oyo zwi na Belleville eza nini lobe longi na oyo eza na Belleville TV te émission yo sali pas lekechu lokola Silas atindi yo pas certifié yo boyaka toujours na des chaînes na bino na bandoki ya Nuska ou bien kuna na Congo liziba ya bandoki faut pas kende kuna ba certifié yo mais abo wabo amotema mabe makasi boza vraiment vrai mitema mabe ya mode yo eloko bomi carrière na yo eloko bomi carrière no eza bo soto et à bosote ça ndé mona Maxi Bondowe et loko bomi Maxi ngaku taton ebebe kufio ke na morgue o sambelo invoquer ba la mu kinga na rodima concert en Christ atam kolomoti Maxi pondeti Maxi oyo mwana lokola Karine Amado ça leke pa na yo artiste na scène na sa personnage muta komi film artiste soko za ipena vrai muta maboke okoki koya ko porter Yamado correction te okoki koya ko tirer na TVT po ba komi film ba pe qui gag ya ye kaka ba pese caché na e a tourner kanga liputa na tolo wuta ko sokola banoni ka bakona libanga yo sala ndungu badia Maxi Bondolo o sala ndungu badia muto ya otelemela ote muto tuno eloko te jusqu'à ce que comme pasteur a lokuta yo mto olo bakoza na makila soki ya soki nini soki za so na milimo ni milimo ne ke ne ko pumbwa kote mususu nyonso wana na yebi ke subasma ezali SB eza SB pona yo zo bakondeye ba tricher ndungu badia est-ce que yo zaki na tayo Karine Amado asana po batebele bakanza ke Karine Amado atubisa soki nini Karine Amado asala soki chirurgie te penza po Karine aye na TV bongo aye na TV tanga za ya eloko te aye bongo na batayi na ye eza modero yo luka Karine Amado bino ba bokabola gérer na Karine Amado et puis yo komi ko luka Karine Amado ki mwasi na mubali modero yo za muta malonga te oya ko yo sala mutu leçon morale te yango Belleville yango akomi ba manyuka na dobo nikela basani Belleville akomi ba tita funa mne bolambela ba fufu na bino Belleville akomi nani na so comprendre te mutu akipaka bino te bobina bo sala bémission be faire sala bémission te yo so mona Belleville avandi ba che miko koloba na ye ya 2024 makoloba na ye so yo ki on na théâtre te to solo na mutu to mukolo to sala e surprise ya ba panneau nde Belleville to poser moi ba question muke ka je crois pourquoi ta 5 quitté faire ka s'exprimer le ba ki lelo penda na oloba koloba ngo ya yebi to kanza ka solo ba ni zaka ke botika ko finga biso to lembi mapeka
biso kanisaki mère aolobi penaki aoloba nini ezalaki po atanga bakamaradi na ye oui atanga ye bato aza na bango na nini na confiance lelo na innocent bazofingama mwasi munene mbinga lokola top wato makopine afofingama lelo neloko lokola amour eloko mwasi sateza kwa musanda batie mungwa afingama lelo kapoma atopa otourne pa belle vie lelo batonga ni bato ebele bafingama kobo ba victime nyonso wana ya mode yo oyoko bakisa tu es venu ajouter de l'huile au feu ya mode so mi pesi no respecte awa eza lopango bangala ya bamongo biso awa makofi madomba madi awa soko kosani belle vie akopekisa kolemba biso penda moni tension wana nde etungisako yaya bazongisa ma attention wallahi bilahi so za pe ya mobali esika mama na bino penda botaka yo makila motani etanga so pe mobali basala o circoncision baya mbosu na chaîne mususu ya loba n'importe quoi na komba belle vie o bongo wana siko ko sentir penda o zo chaleur o bi chaleur au télé c'est azwaka des chaleur o rozwa ici on ne blague pas quand tu touches à belle vie na ko ya réencadrer penda na ko cadre kitoko pas tu siko nga fingiot na zo expliquer que vie n'est pas désordre de ma casse makambo na lobo oyo eza makambo ya solo mama bana na yo o négliger ni ko ba makango pourquoi vana na mwasi na ote na masine na roi bodo eska boteka lupangu na ebola ce qui est poulu boteka lupangu na ngiringiri e na nini na lemba na avenir ya salle de fête tout lemba boteki bokeko soma na debonom kuna na avenir roi bodouin o vana kuna na mwasi na mama bana no te po anini o vana na ete po anini vina yo moko encadrement na ya bana na odikasa bana na ko kiango te yo lingo ya sala ka be vie maîtrise morale est-ce que yandi wani wana azande kwa belle vie aza famille na ye a tourner na belle production a signer contrat la belle production pour belle vie na ke coach hôpital pour malade wana yandi wana ebomi ye wana belle vie de mutu apesa ki yango belle vie akoma la mère des opprimés na tuni. Si on laisse dans Jérusalem, tu tonité à laisser Liban dans Jérusalem. Réponse est moi na pessimino. Si on laisse Liban dans Jérusalem, te à laisser si on laisse dans Jérusalem à tonité à laisser Liban dans Jérusalem te. Mais Silas osana Silas, okomi kuna okomi mwana musala, okomi jalelo ya Silas. Ya vie Silas. Pourquoi vieux Silas a gagné au senge la yote? Pour vieux Silas n'aime pas tambour la maman na ex première dame. Pourquoi a senge li bino mbongo te? Oya kolba ke belle vie a sa motema mabe. Yango motema mabe. Oui, l'homme est bon, c'est la société qui le rend mauvais, mauvaise. Bino bolinga sala nini? Bino bokasi tango bo finga motema o belle vie a sa nango eza motema mai na makilate. Motema belle vie a sa libanga. Dobine bomona ma Maria yena me makaze na Yesu pa bota ya kufa de kulusu po ya ko biki sabisi na masumu na mabe etonda mina biso ya modo wa motema mabe makasi oza motema mabe me lisanga na bino bosali contre belle vie bino nyonso mutu na mutu akosali futa na ye mutu akozanga kozwa salaire na kata likambo azate boye ba soki toko wumela na milongo mukolo nkolo akoya toko wumela YouTube mutu ko wumisa biso na milongo ponga na koloba Seigneur ngai te ya modende ya kolobela bevi mabe ya nga na ekoloba tala charge okomema yo moko nanu ndongo za bongo yo moko mwana nini penda po gesho aza na groupe na ye atournaka bafilme ele pa azokosa na chaîne na ye ya YouTube okenda bapoto na yo akomekisa bamemaki okuna batuna yo kuna ozala incapable ya kotanga komba gesho ozala incapable ya kotanga komba Jericho Betox mais ntango yo ozosala recrutement na mokengeli à l'époque ozalaki na nani pour moi déjà que ti oyaka tourner pa na biso ozalaka na motema mabe soki gesho na Jéri bazaki bato ya vie Silas mwasi ya ex musicien munene ya mboka o makango ya ex musicien ya mboka munene
mende olingaka kotanga bango mokolo wana na émission sala na poto mais lokolo bazaki bata famille bota motanga bakombola bango ezala ete yo siko yo muto sala koteri te yo muto za mutu malamu yo mutu modero totokani yo za malamu makasi tangelanga mwana nini oyo boti na maternité ya théâtre intact et attend que les gens de ça pe icône ya théâtre osape icône ya théâtre modero lakisanga mwana nini azosala fierité na yo o atsali pe ata filme Gérard asala Yamado Geso Ingangi asali Rocambole batu mibale wana siko tangela en dehors batona mibale tangela biso mwana nini o asali yo fierté yo spécialité na yo ezaki théâtre te yo ndenge oza tanke yo ondima masebe te yango oza ingrat envers bana oyo boti ntango yo tata ozowanga na bana nde baya kondima antuwanga na pekisa Jerry Combetox makasi mukona koyokaka ndimi ke modero aza tata na ngai ya théâtre na osilika makasi na odemare bino mibale oh papa modero na ebisi yo boye lia ba fufu na ondo mesana kende ko lala na hotel na olala na lemba wana na mwasi na zobosa komba mwasi yango boendeni ona zobosa komone boendeni na zo atuka komba ne fria na mona bango en face ya terrasse na Nadège Kimana na mona bango pena kutu moto zaka na tele na kesenga ba akebete tol na zo yeba ne sous mutunite en face pena ya ikota na nini ya pomme verte Belvi asa mutema mabe na nko mbonga Belvi malama lesa biso bambua na ye asombe biso ba croquette surtout nga puti pitbull nga na liaka fufu na pondute na za race américaine alesa biso ka lesa bino ba ingrat oyo lokola bo mesana ko boma batu boko boma Belvi te lokola bo mesana ko tiela batu ba poison boko tiela ete boko monete boko tala yo munene bo lina libumu na yo na libandi na yo zo tanga mutoki nengo tambola na esui lokwa muto za na problème cardiaque ko toka pa problème ba rein oyo ko fanda na TV ozo loba no pe bien kasi yo boza mobali te yo boza pe icône na théâtre te ozarape mwa mbongo na po nino memaki soki yandi wadi soki tomusoni kana nani o mema ye na hôpital te Belvi mutapia bango ba maladi eloko mwa mobali o mususu o akalinga o mususu ka libumu soki mbondo oza munoko songe loko mbisi aquarium abele ba maladi neko soki deux fois na vimbise libumu loko garçon fana na bandal ale baza ba ko Belvi a secourir mwana mobali kana nga finga bebe via secourir nini na ebisaka nga biso to pie mbongo eko boma yo oyeko bikiso na ndimi te bino bozo sakana na batu makasi bo sakana na batu makasi Marie-Jeanne Bololé abimi na effort na ye moko soka yebaki musala te alingaka bima te soki bazalaki même moralité na mama Belvi te mende yaro Marie-Jeanne Bololé na yebite tamuso atiki pe théâtre continue zando azwi mesa mitema mabe bandoki batamisala molili bandoki likita na bino bosalelaka bato siso bosali suka boboma na Belvi bokoboma ete modero okomona Belvi te aza Poutine de l'écriture oyebi ye yo écriture les écritures à lokuta et écriture à kala archaïque maboke na yo écriture no ya kala qui m'inter scène en scène na yo ya maloba nga mona Gérard zo comme scénario zo kabola na ba place na écriture on dit ma bangote o reconnaître bangote na problème nini yo comment filmer nini o comment filmer nini o za filmer mo comment o etikala ezate modero Belvi aza mabe yo za malamu loko aza malamu zombo otana na takaza oyo tindelaka ye ba CD ya vierge bino bo détruire combien de personnes bo libo détruire Belvi poani
Nana Takasa tinda mbongo na mais modéro tindela ba CD vierge. Au kosi o ligne équatoriale et façable on a CD nani à lobby. Ordinateur portable, téléphone, les autres ont porté les autres sala. Application limouette. Kaka CD, théâtre limou na CD na monate modéro za masumu ebele. Oza masumu ebele manak takaza lela kambongo ne tilelo. Siko yo mwana mobale babenga soki Christian Shoga. Loko yo mona konire yo mwana kwata oya ya nini ya Turki mwana kwata. Garçon Sony aboka bassin to boka ne bassin sika moko. To cha ne choko nde moko. To cha ne lentille na misu. Pona luka ba churu. Loko yo mona so yo nani. Christian Shoga na ozelo ya. Po yo poza ba oza parmi ba mbwa sila tatinda yo poza laka. Nde na kana kayoyo. Ona osalo turo oza toro. Muto akoloba te ko olobi na ya na lobi déjà. Muto akobanga te ko lobi na ya modebo po ni ya mode tanga lobi na Belleville bongo po anini. Awanga na Poutine de l'écriture. Na moni kombongo swaka Silas makasi penda o atindela ngo modero na TV tata mukolo na libadero toko ebisa mutoki. Po ko wanga na komba Poutine. Toza na Poutine moko na moko yo. Toza de Poutine na théâtre toza na Poutine moko. Eza Belleville quand dit la patronne madame. Na ba influenceuse na TikTok toza na Maria Tumba. De Poutine. On a yoka ki Silas alinga yiba komba Poutine de l'écriture. Yo comment nini déjà yo Silas. Ata gagi yo beta li solo na mabelete ezaki mukolo moko mama biso ke wenze bana lela mama boy ezaki boy. Do Silas ayebelo ote. Bo bengele Poutine par rapport à quoi? Boko comparer pe Davina pe na mami wata te po mami wata aya ndeko boka bassin aza pot de fleurs alo kwa soleil wanga na quartier latin aza décorer podium oh ya mode oza scénariste oyebi ke si la yebi théâtre ti oyebi ke si la komate a poussa na te pembe na Belleville yo yebi yango bien mais loko na regretter ka ya mode niveau ba bimisio pena na yebi te na ebite ya mode. Na ebite ke tina yo olingo tomber plus baboy. Non, si la za envoûtement makasi. Si la za envoûtement makasi. Viens si la nani ya mode. Oyo sa l'émission ouanga na Belleville. Ke Belleville a Poutine te. Ah ya. Oya tournage ya Belleville ti ya bella production. Au santa pena mwana mumbata nenga zo diriger tournage. Au santa pena nenga texte keye zongi. Au kosa batume au kosa conscience na ote. Ya mode mi pesa respect po awa. Au ko sieta libandi na poso imitabe ya mode. Mi pesa respect po awa ko sieta libandi na poso imitabe. Soki o respecter Belleville et ça la moi pas si pour soit respect au Luka. Pour qu'on soit réencadrage, il y a bio. Ah, écoute, on a qu'un an bien pour Belleville pena. A pekisi makasi. Ya on a qu'un au moins bien. Mais ya mode, au moins quand des biso chukuru de ça l'émission boy. Pour ekomaka. Si là ça tindo lissus. So si là ça tindio ye. O reconnaître ngate. O reconnaître ngate. O reconnaître ngate à ta mouké. Bon, je vous aime beaucoup. On s'arrête là. Modéro ingrat. Ban fouteux pas Silas. Oya ko wanga na Belleville. Mais ngas ko na yo yebiso ke Belleville Poutine de l'écriture. Au capi de l'écriture. Nzambe ya scénario. Chitenge sana au féminin c'est Belleville qu'on dit la patronne. Bisous bye. Bye bye.